tokomi na réseaux sociaux tokomi kosala n'importe quoi. Mutu mususu alali alamuki soki azalaki na déception ya nini, soki alotaki ndoto ya nini, ntango ya kolala alamuki abandi koloba bandeko na ngai na poto soit mpe awa, bandeko na ngai na poto ndenge eza boye, bapondu nyonso eza empoisonné, bandeko na ngai bolia bambinzo te, bambinzo Kabila sa bebisi, bambisa kokauka, mai basi bampoisonné epai ya Kabila. Bandeko tozala nanu bato, atako toyinaka ye, atako tolingaka ye te, eske ya kotika makambo oyo ya minene penza esengeli asala mpona place na ye agarde yango. Donc Kabila penza alukile kaka conteneur moko ezwa na poto, asengi adresse, amemi ba poison ake kotia na bapondu. Tozonga bato ko Kongo Check TV, Yasibo Mutombo. Kongo Check TV, Yasibo Mutombo. Bandeko balandi ya Congo Check TV Europe. Na pesi bino mbote bipai nyonso bokutami ngai Cœur Sensible. Na bosani pete kopesa boss na biso Sibu Mutombo mbote ya ebele. Papa zwa losako na yo bipai nyonso oyo okutami elongo na libota na yo. Bosi oyo azosala ete ngai na mona na ndenge bozo mona na kati na bisika oyo Papa umela. Bandeko balandi ya Congo Check TV Europe. Na ye na pokwa ya lelo vraiment na kutami na esengo te pona communauté na ngai oyo ngai nazali na line oyo nazoloba moyen na tanga kutu kombo eza te pona za na kanda. Bandeko mbindo eleki katikati na communauté. Likambo nini na ye nango na pokwa ya lelo? Likambo na ye nango na pokwa ya lelo likambo oyo ezali ezokende kaka na motema ya mabe, motema ya mbindo. Sujet penza ezali bongo te, mais likambo yango ezolakisa penza mitema na biso eza malamu te. Bandeko bakongole, tangu tobalaka toutaka bipai na bipai, mwasi awuti bipai songolo, mobali awuti bipai songolo, bokomi place moko boforme oya bino libota, boboti oya bino bana. Me tozomona makambo ekomi kokoma na mokili. Tangu bato bafandi une année, 2 ans, 5 ans, esimbi lisusu te, motema ya mobali soit motema ya mwasi eboti mbindo. Ekomi koluka ba problème ya ebele. Donc communauté ekomi na makambo ya bosoto ya ebele penza oyo tozo comprendre te. Ngai penza ndenge motema Nzambe asalela ngai. Nakoki komona mutu na nzela na solo na ye ata na 2 jours ya pamba. Pona sale mabe ezalaka penza passe. Pona zo raisonner moi lisolo apesaki ngai peut-être nazwaki un plus. Me bandeko ba congolais dozo comprendre te. Okomono fandi na mutu 2 ans, 5 ans, 10 ans, bandeko tozala ba ingrate ko. E komi na tango couple moko ba problème ekoti na kati. Bobebani, bopanzani, heni pe ekoti. Tango yo fandaki na mwasi na yo, ofandaki na mobali na yo, na tangu mbeba ekoti bandeko. Hen ezokota pourquoi? Est-ce que na une année, na 2 ans, na 5 ans, na 10 ans obo bandaki? Ezala mwana mobali, ezala mama, asalaki ata eloko moko te ya malamu ata moko pai na yo? Po oto komi komona ekomi c'est trop. Okomona libala moko ekabwani quelque part, mwasi to mobali akolinga azongisa vengeance.
okomona penza ofandi na haine oyo zarango, okamati photo ya mobali na yo, soit photo ya mwasi na yo, otiango na réseaux sociaux. Bandeko, balandi ya Congo Check Check TV, Europe. Eza makambo ya soni, pe ya passe. Komona mitema ya ba Congolais ndenge ekomi na mbindo. Ngai vraiment nazo comprendre te. Ngai vraiment mayele na ngai ese suki. Po makambo oyo ekomi kosala mata na tango ya Sodome na Gomorre. O tozomona mikolo eza pupire. Mutu akokamata photo ya mwasi na ye, photo ya mobile, atie na réseaux sociaux, abandi koloba ete nde kutu bomoni awa naza na kati ya hôpital neti moko eutai koleka. Naza na kati ya hôpital, mwasi o bozomona azali mwasi te, azali ndoki, atondisami na sida, ye azopesaka batu sida, nga kutu ndenge naza boye, naza na mbete ya hôpital, ndenge kutu naza boye, vi na nga ese ebebi, bokanga elongi ya mwasi wana. Papa, tokosala na makambo wana nini? Tango yo obalaki mwasi na yo, obalaki na réseaux sociaux te, okende kobala ye na famille moko songolo. Famille wana ezali quelque part. Soki mbeba ekoti yo na mwasi na yo, soit yo na mobali na yo. Luka ba famille ya mwasi, luka pe ba famille ya mobali na yo, ke oya awa na réseaux sociaux, biso tosala na makambo nini? Toyebi bino te, eloko esangisi biso réseaux sociaux. Réseaux sociaux ezali ete eza lokola meeting ya pondu. Toye kokutana na kati na liboka. Bandeko, tokomi na makambo ya salite, ya soni, oyo ezali penza bana na biso toza na bango kati na mboka oyo. Po ofanda na bango banda kotala YouTube. Ezozala penza na esengo mingi te. Neti ndeko na biso Beken azali ndeko oyo afandi na ville ya Aachen na Allemagne. Ndeko oyo na kombo ya Beken, foto ezotambola mokili mobimba na mwasi na ye Fani. Mama, papa, nayebisa yo, yo moto tie foto ya ndeko oyo Beken. Biso na Congo Check Check TV, tokolandela yo limero nini etiaki yango, telefoni nini etiaki, oza na problème moko ya makasi. Po ndeko oyo tie na réseaux sociaux, ndeko na biso Beken, aza ndeko moko afandaka na biso malamu. Ndeko wana na tango yo ozwi na problème, seke obimaki na buto okende komeka po fina yo kokite, na moi siko bandi kotumbula ye. Me ye penza alukaka problème na batu te. Aza ndeko moko calme, aza pe ndeko moko aza escrote. Me bandeko oyo bokamati photo ya ndeko na biso Beken na ndeko na biso Fani, botie na réseaux sociaux, ezotambola bokomi ete baza na malade. Malade, il fallait au préciser. Tango yo okomi baza na malade, o yebani to banga biso ba Congolais, c'est que baza na sida, c'est lo yo. Bandeko, donc kimutema mabe ekomi penza ya makasi. Nga penza likambo oyo botie ndeko na biso na sepeli nango ata mukete. Yo soko ozalaki na mobali wana, na yebi yo te soko ozali nani, metango tokolandela yo ndeko mwasi, sala na lombango longola ba bêtise na yo oyo tie na réseaux sociaux. Tango tokolandela yo tokoyeba oza nani, euti na portable ya nani, ndenge eza bosi to wutaki deja na avocat. Akolandela yo awa tosakanaka te, eza bamboka na biso oyo totika kuna te. Awa eza mikili ya kutu. Tokendaki pa ya avocat koyeba euti na portable ya nani, ofandaka wapi, makambo eke yela yo mama, oye koluka problème, epa oyo esengela koluka te. Po eza esengo te, soki yo zalaki ne elongo, ebebi, ndeko mwasi,
yokanga malamu katisa ata mayo ke na Londres mibali kuna batondi lokola mayebo mibali kuna batondi lokola bafumi ke oya kosambusela biso ndeko Bekel vraiment ngai cœur sensible naza pena na kanda moko ya kosakana nango te po ndeko oyo afandaka na biso malamu na mboka oyo soki nazongi na ndeko na biso mwasi Fani mwana wana na ntango yo ozwi ye likambo ndenge kaka nalobi na mobali se koza ndoki okendei komeka ye na butu okoki ye te nde na moi okoki kotumbula Fani alobaka te bokamati foto ya ndeko na biso Fani botie na réseaux sociaux papa mama oyo tie foto ya baninga tokolandela yo yeba ete makambo oyo sali ekekute o cher eza penza malamu te oyo moni ofuta ndeko Bekende yango oyo moni ofuta ndeko Fani nde yango pourquoi totondisami na mitema mabe na haine mundele asali réseaux sociaux pona makambo oyo ya busoba te okamati mutakala ya moto otie na réseaux sociaux okamati lokuta moko otie na réseaux sociaux ke ndeko wana aza na malade ndeko wana aza escroc yebisa biso nani akende koescroke mama na yo akende koescroke koko na yo amedi butika biloka pampam na mboka oyo ya poto nayebi te soki misala moto ezozanga craquage ekomi na mitu ya bato nayebi te bandeko na ngai bokokomelanga na se soki seni pepe awa na poto ezalaka te topesa bango adresse bakende po oyo ekomi liboma eza susu normal te na ntango yo ozalaki na ndeko couple esimbi lisusu te soki okati kaka ngambu awa na France ezala basi bajeune fille bazotelengana na bametro batuli penza na ndenge ya kosakana te mabala eza te batuli na ndenge ki ya impolitesse puisque bafille oyo bafandaka na France lokola bango balobaka français bazosopa yango lokola mai ya komela lokola bayebi kokende kofinamisa pe na banke eloko moko oyo mobala kokolakisa ye te balata bapantalon yango omoni ete kotula eleki sikoyo yo ndeko oyo okotisi jalousie ya kotia bafoto ya bandeko na internet okosela bango ke baza na kindoki baza na sida baza bescro ndeko na ngai soki okati kaka mwa moke awa na mboka na biso Belgique basi baza kuna ya ebele batuli na ndenge ya kosakana te puisque lolenge bamemaki vi na bango ezalaki penza malonga te ndeko mwasi ozokanga ye tokomi mpe komona soki kotula eleki yo na poto basi bayeba yo identité ya mabe tozomona mpe bandeko basi mosusu bazobengisa mibali na Afrique pourquoi yo kangami kaka na ndeko Bekel yo kanisi ndenge osabotaki ye ndenge yo monaki eloko pamba okanisaki akotula azwi mpe mwasi kitoko Fani bandeko balandi ya Congo Check TV makambo nyonso oyo bomoni baimage oyo ezotambola bandeko na biso oyo bafandi awa na Aren ndeko Bekel na ndeko Fani eza makambo moko bainvente ndeko na biso wana aza na maladi te aza na sida te aza escroc te ezala mwasi ezala mobali dossier wana totie nano à part tokomi na réseaux sociaux tokomi kosala n'importe quoi mutu mosusu alali alamuki soki azalaki na déception ya nini soki alotaki ndoto ya nini ntango ya kolala alamuki abandi koloba bandeko na ngai na poto soit mpe awa bandeko na ngai na poto ndenge eza boye bapondu nyonso eza empoisonné bandeko na ngai bolia bambinzo te bambinzo Kabila sa bebisi bambisa kokauka mai basi bampoisonné epai ya Kabila bandeko tozala nano bato atako toyinaka ye atako tolingaka ye te
est-ce que ya kotika makambo oya minene penza esengeli asala pona place na ye agarde yango? Donc Kabila penza alukine kaka conteneur moko ezwa na poto, asengi adresse, amemi ba poison ake kotia na ba pondu. Tozonga batu ko okomona bozobela na réseaux sociaux bolia ba misité ba mission c'est na poison. Botika biloba lo bezanga tina soki ozangi eloko akosala ndeko ba obo pesa ba message wana misusu bokutami na Afrique soki ozomona Kinshasa musala ezate nzala mutezo lobisa yo ndeko mwasi soki oza mutaba Kongo oketa makolo na Kazangule za musika te soki oza na tikete oki kosala bilaka soki oza muta Kisangani bi oza muta Mbandaka senga tike na batu ya poto ou bien ndenge bosenga kwa mamoli botia ko déranger milimo abatu ezala ba mbala na bino ya suka po makambo ekomi trop c'est trop na yo kaka susu audio moko boye mutazoloba bandeko na ngai bandeko na biso bo aider biso ndenge toza boye toza na kati ya église moko boye tokangami eza na ndeko moko boye akufaki siko toza na koko moko awaza na kindoki alobi ete ndenge tokundi ndeko wana mutu aliboso akobima na porte yende mutu akokufa susu mutu amibale audio wana nga na yo kaka na matoi na ngai batindeli ngango na répondre kutu mutu atindeli ngango na lobi ete wana eza bilobaloba azoloba ete bandeko bo aider biso na tango bo aider biso te toza bloqué awa tosali déjà une semaine bandeko boza libanda boluka ba pasteur mo be makasi ba bondela pona biso tala biloko ndenge wana oeza ba bêtise na yebite nzala mutezo lobisa pasi mutezo lobisa ou bien craquage bandeko eza mwa pasi ya kusaka nango te muto komona alali alamuki akomi kokosila tana nzambe makambo bandeko ba prophète ya binzambi nzambi bosala attention boza kwa mbrouiller situation na biso mitu ekomi biso trop chargé mutu mususu alali alamuki ngai ndenge naza boye nakufaki nakendaki na lola namonaki nzambe mokili ekomi na suka ndenge eza boye tobongola mitema ndenge eza boye yesu etikali moke aya yesu aza kambani na yo te bo arrete biloko bozosala babétise yesu aza ndoko na yo yesu aza tata na yo bo arrete na tongo na yoki audio moko boye ngai ndenge naza boye nalalaki nalamuki bandeko mikolo ekomi na suka mikolo ekomi na suka banda to banda soki na 1900 combien ba 98 ba 99 ba 2000 kaka mikolo ekomi na suka tokomi na 2018 mikolo ekomi na suka soki mikolo ekomi na suka nzambe nde apeso professeur mo yebisa biso bo arrêter bilo ya salite wana mutu aza nango besoin aza te eza kozanga nde musala yango nalobi ete soki ozangi musala mama lukata 500 francs soki bambongo na bino soki 5000 banda koteka te mikate na kwe po esi tolembi okolala okolamuka biloko moko bozoloba oyo esengeli mpenza te nzambe aza kamarade ya mutu te bokomi kokosela na nzambe makambo ke nasalaki boye ngai nasekwaki ntango nasekwaki bozalaka mpe na comment je peux dire tant que bolobaka ngo bolobaka teke bokende aveni ingende numéro 5 bokende kokuta famille na nde eza wana nakufaki mokolo te liboye nalamukaki kotuna bango bokufa kaka bolamukaka bolota kaka bandoto bipai oyo bozali toyebi bino te c'est quoi ça réseaux sociaux basali yango mpona makambo ya ebele réseaux sociaux basali yango nakoki koluka camarade nanga moko songolo na bandai kotanga na ye namona ye kala okoki kotrouve na réseaux sociaux réseaux sociaux basali yango ndeko na ngai mama ndeko na ngai papa yoka okoki mpe koyekola balange na katikati ya réseaux sociaux oyo tozomona bandeko na ngai bozotambola mpe basuki sali te na kati ya réseaux sociaux okoki koyekola ndenge okoki kobongisa mpe mutu na yo bazolakisa ndenge mama okoki kokanga foulard ndenge okoki kokanga suki me bozotambola mitu sali te
Pona nini olamuki olali soki pe mobali soki pe alalaki na libanda akende komela masanga yo sikoyo o krake mbala moko nzamba yekisi ngai boye bandeko na ngai bosala attention na bandeko bazoya Kabila la empoisonné mai nini ba empoisonné ata kutu Kabila ngo penza ba mindele bazotika ye bakutu penza kotika ye a empoisonné fleuve mobimba wana ya munene wana boire arrêter bambisi nyonso boloba ke ba empoisonné baka bande koloba Kabila empoisonné bambisa ko kauka empoisonné pondu biso tolie tokena pe ba contrôler pa ba docteur toza na poison moko te na nzoto bo arrêter ata ko boyina mutu pas jusque là ye penza atika makamuna ye akeneka na ba conteneur ba pondu abandi ko pesa poison abandi ko empoisonné bambisa ko kauka misala ko salisa te misala ko salisa ngi bandeko bo arrêter eza vidéo mo pe na zo sala na sana kanda moko asakana ngote puisque trop c'est trop comment tu peux continuer na ba vie ya boy ngapela naza déci naza penza déci na comportement o eza ya bakamangala po ba prophétie mususu o yaka okomona mutazolo balingala me azape mutape ivoise po lingala ese panzani partout toko condamner ka ba congolais te bo arrêter bomoni kena na kande bandeko balandi ya Congo Check TV vraiment bolimbisi po makambo oyo ezosamba na mokili trop c'est trop wana bandeko na ngai na profiter na pesa mbote na mama Hortense na Londres na profiter vraiment ke na lombango kopesa ndeko na ngai Christophe na Ukraine na ville ya Ken na pesi yo mbote penza ya ebele ndeko na ngai pona tangu bino bozali te biso pito za eloko te na ebi ete olandaka biso na Congo Check TV Europe ndeko na ngai na peso ba mbote ya ebele et puis na yebisi lisusu ndeko na ngai Ken na mwasi na ye Fanny papa epai oyo zali zala penza na kimia biso Congo Check TV Europe toza na poto soutenir yo yango ndeko na ngai oyebi papa Sibo Mutombo malamu tosengi ete oluka epenza na lombango komisa tosilisa milinga oyo ndeko na ngai komi kotisa na kati ya saki te olata soni non biso to bomi makambwana tolobi ete non oza escrote oza na sida te oza pe muyibi te oza ndeko moko oza très gentil yango luka Congo Check TV toza pe na kosa no makasi Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo